Mbote na biso nyonso bisika tokutameli eza lisusu awa KSDB nalamuki na tongo nalinaki mosala me mpona bosana te nazwi kopo na ngai ya ti ya makasa manga namela po lobi namelaki deux fois ti ya makasa manga me nakomaki na poko air moko sucre na ngai ekitaki mpe makasi ekomaki na 64. Mais pour nangai naza na diabète te eza problème te mais na mutu oyo abelaka diabète eza un problème 64 mg per décilitre ezali déjà isukala okita na se donc sukali nyonso ezali na se ya 70 ezali hypoglycémie babengaka na médecine donc sukala okita eza bien te mutu wana o abetaka batonga insuline donc osenga ke il faut asala tu amela te eloko ya sucre makasi to eloko ya sucre makasi po sukali lisusu emata me mpo na ngai eyaki eloko te nasanti eloko te mpo nde nalobaki nalataki sensor naza na sensor na liboko awa nalakisi bino donc na sensor awa ebetaki alarme epesi mpenza rouge ke sucre ezoya kokita ezokita ebesai liboso alarme ke sucre elingo ezokita ntina okomona ekomaki na 64 mais yango moko mpe nasalaki eloko te nalia eloko te nameli eloko te mais yango moko emataki lisusu boyebi mpona nini sucre yango moko emataki lisusu etanke nalia eloko ya sucre te mpona matia sukali mais yango moko emati na video mosusu na oyebisa mpona nini sucre emataki awa eza KSDB na souhaite biso nyonso journée malamu ntina yango nazomela ya makasa manga nde namoni déjà ke en tout cas ezoko aider yo moto ana diabète meka komela ti oyo nga na osala expérience na baki 3 mois total pendant 3 mois etana nini ya sucre ne kozala bon appétit. Bon na melitia ya makasa manga na lete nde nalobaki na omela na tongo sans kolia eloko na butu pe na omela pa nalala na souhaite biso nyonso journée malamu nzambe abatela biso bisika tokutami ciao KSDB partagez video oyo epa mutu nyonso tia commentaire tia expérience na yo ozosala na tia makasa manga partagez mpona mutu nyonso aza informé like video ciao.